puis ba major na biso na répéter les choses ba colonel na biso o boza na est boza basi ya ba Rwandais te et puis bango ba koti na territoire na bino il faut boma bango il faut bolakisa bango ndenge nini basalaka boza basi na bango te c'est ça le fait ba sengi ezo kaka na télévision na radio lelo to lela batu na biso belé bazo sala ngo sabotage po balakisa na mokili nini ke bino boze eloko te Rwanda mukie a bino boye na mayele o boza nango mampinga na biso boza ba héros na biso boza nyonso na minute po na biso pamba te bino bato bozo sala ete Congo yo ezonga nde ezalaka Congo yo pe babando bangango tokoma oche babangi ke so batake bango bazongisaka fwade baziki se école na bana bakei c'est le faire ndenge ni bino bobanduzela. Esengo ya makasi kozala oboso ya betando na bino na tondi bino matondo mingi na bino baibozuli bakumalamu obozela kapinza lokola raja kula moto ntikulu azela basango ya Congo po alingi amona mboka na ye etambula Rifan Kisombe papi keli baibasala kaite bande ko na biso to ba diaspora na biso bazaka libanda mboka bameka koyoka to kolandelo woni koleka na ekolo to koki kosala nini po ete to meka kotombola nkita ekolo na biso et to komeka kozonga kosala mwa ba rappel ya semaine ndenge nini ba actualité ezalaki dominer et to koya ko suka to ya ko benza ko simba mingi tali penza mampinga bamba te eza eloko ezolelisa bato nyonso mokili mobimba yebi ete biso toza na guerre na Rwanda. Et tozo sala kaka lokola eloko moko ya pamba te to ya tina te na ebite to ko sala nini na eleko oyo na ngonga oyo ezana ba misusu bazoluka ta ba stratégie te ndenge nini to ko batela ekolo na biso na ngwana to mekana nu kozonga mwa sima na mwa semaine uti kolandama to koleka na ba mikolo uti koleka pardon ezalaki bongo koya oyo ezaki dominer makazi koya ya roi belge ndenge nini ba to akisasa to yambaki bango malgré bango moko ba reconnaître que ba beta biso ba kata biso maboko basala biso mabebele bazwa pe ba biloko na biso ebele bakenda nango bazwa kada ba parti mususu ya Lumumba do basala biso mabe kasi bango bandimete basala biso mabe basengi bolimbisi tozongi sikoyo na relation malamu to tozongi penza na ko vivre to na bondeko tozongi si bondeko to bandaki nango ni bandeli pamba te bazaba o balakisaki biso ndenge nini tolataka bazaba yo balakisaki biso pamba te kolata biso tolataka ezaka lokola bango ba veste kolata propre so kende na bureau balakisaki biso penza ndenge nini ya kolata ndenge nini ya kufandela kati tozalaki baumbu na bango kokata biso kobeta biso kosala biso oyo bango balingi kosala biso kasi lelo oyo nakopesa longonya to matondo mingi na Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo apesaki likanisi ya état de siège soki Antoine Tshilombo Tshisekedi apesaki likanisi ya état de siège se tongaki toyeba te ke lelo oyo mokili mobimba nde ebundisaka Congo Antoine Tshilombo Tshisekedi na nkotela na ye ntango na bozwi ebonga ya bokambi ekolo alobaki ete akosala manso po ete atia kimia na kati ya este tomonaki ndenge nini akendaki kotala nanu este yambo état de siège banda akei kotala este amoni ndenge nini ezali epesi ye mayele ya kotia état de siège po ete ba militaire to ba mpinga bazwa contrôle ya esika wana to bazwa ndenge nini ya kobatela esika wana esengelaki kaka na baye oyo basimbaka mindoki pamba te este wana toyebi ndenge nini elekaka toyebi ndenge nini esalemaka kasi yango lelo topesi Antoine Tshilombo Tshisekedi matondo mingi toye susu kobakisa lisusu moko akozwa mpenza na mampinga na biso ya FARDC lolenge nini balakisi biso baza bilombe baza mibali misusu bakoloba bango baza basi ya barwandais te po eyebani deja barwandais nde babundisaka biso ezosala biso esengo komona tokomi na bilombe na biso kasi mwa mpasi mpenza mwa mingi eza malembe ezouta to ralentio ezouta mwa mingi na ngambo ya gouvernement na éviter gouvernement zomona botango mosusu ba stratégie ezalaka ya kobombama balakisaka na miso te kasi biso tozobanza ete mwa malembe koumela pa na bango soki Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi eloko te gouvernement pe fandi ekoloba eloko te kasi mapinga bakozela penza renfort ya kisasa penza eya nga na bandi na ngonga oyo tozali tokoki kokanga bambongo oyo ekendaka epai bato mosusu ebele mpona kotinda yango na este lelo ntango tokobenga guerre eza ema seki te
to bande ko beta lisolo ya insécurité na este lelo za so insécurité te lelo guerre eza biso na ba Rwandais kasi ba Rwandais bazali na bapaya bato ebele baza sima na bango biso to ko bunda bitumba mokili mobimba Congo ko bunda contre mokili mobimba tokoki kosala stratégie nini po ete kosilisa bango bako batama na sima ya Kagame akotisi 500 militaires na miso makasi akotisi bango na este na Ruchuru ba bombardement bandi lobi ba utai ko bombarder déjà école lobi to na tongo lelo ba bombarder école mobima na bana na kati bato na biso bana na biso na ba meso batangisaka ya biso nde ba kokufa yango biso tozoyebisa armée na biso ngana yo salanga gouvernement te pona bandi na yebete bay o bazana ese bazola na biso makasi po bazobenga biso toza sima na bino biso nde to ndimi to bunda na bango soki gouvernement azobanga pamba te Kagame ute kondima ko bunda kasa ko bunda na sol congolais alaki si bino preuve ke ya ko bunda na bino atindeli bino ba soda na mabele na biso po abunda na biso donc laki si ke guerre ya ndima ke sa télévision te et commis déjà ko salama a renforcer bango binduki a changer bango teni a pesi bango ba oya makasi merci na FARDC a commis déjà ko sala position to ko pesa ko tia drone ko sunga bango pona ko lakisa ipa iwapi ba ennemi bazali yango biso tozo senga na FARDC boza ba soda ba bomi ya biso bandeko ebele bakangi te po bazela bokende ko senga bino soki bomoni bango bosala o ba soda basalanga na binemi soki rapport bo pesa ba photo bato da balali po kimia ekota baso monela biso po bino bozozela cesser les faits ba bisi bino cesser les faits botiki nani esi bino cesser les faits batika ngo bongo lali pongi et puis kotika ngo pe wapi na kata este tozobenga ba mapinga nyonso botambola botelema e komi ngonga na bino pe bo pesa musana na bino kilo pamba te ko fingo ba finga bino balobi boyebi eloko te bokokaka bitumba te nzokande ezana bato oyo ba renforçaka M23 non seulement na Kigali mais na kata assemblée nationale baza na assemblée provinciale bazali bango moko déjà babandai ko pesa biso bilembo président Mboso o a contrôlera to o ya geraka makambo itali ensemble ndako munene ya elobeli auti ko lobango mikolo mibale ya wakaka uti ko leka alobi ete yambo to bundisa binemi libanda to banda ko bundisa bango na kati papa Mboso yo yebi bango tango lobaka boyebi déjà bango bolukela biso ba stratégie nini ya ko neutraliser bango déjà na kati awa po bazanga moyen ya ko pesa information to ko pesa position ya FARDC na kati ya mampinga bazali na kati ya gouvernement bazali na ba place stratégie nyonso bazali boko ko sala ndenge ni po bo isolé bango so il s'agit ko pesa bango ba pension so il s'agit ko pesa bango ba biloko bo ko sala po ete balongo kaka soit bo sali commission moko spéciale pour na est to pour na guerre bo sala commission moko spéciale pour na guerre bino moko boyebi ba congolais bazanani boyebi ba likamba ba rwandais ba burundais ba ougandais eza elelo te eza ekala toyebi banani na bananya ba identité de bango te et puis langage na bango laksa ke baza bapaya lelo tomoni na ba o ba mandé côté le l'état de siège ba député provinciaux lelo ba telemi sima FARDC kasi tango ba mandé côté melango na likanisi nini tango bazongi bomoto et puis esengo makasi komona ba chef coutumier ba ko senga tata ikolo bazozela tata ikolo aloba Antoine Tshilombo Tshisekedi ezangonga na yo o pesa mot d'ordre songo koloba ngata boite luka eloko nini o réagir na demande ya ba chef coutumier wana po bango nde batambusaki ba rebelle bango moto basali ke bazwa bokasi to bazwa contrôle ya este bango bato bapesaka bango bokasi bango bapesaka bango ezalaka kokata bango banzoloko soki bakobeta bango masasi ekozwa bango te bapesaka bango bapouvoir kasi bapouvoir wana na esika kopesa baunité M23 bango bandimi kosalela yango pa FARDC et puis koprotéger to koaccompagner FARDC balobi tozozela Antoine Tshilombo Tshisekedi oza mokambi ya ekolo tozozela na maboko ya kofongama po tolini tokota bitumba po lelo eza ekomi okotuna mutu identité tomona déjà mutu ye moko akolakisa ete aza nani po rwandais ye moko so omoni déjà ata babomi te bolobi kaka système ya boatake Rwanda ya kosalela tweet
mais les autres sont na ba congolais na ba o baza ba binemi na ba o ba lobanaka te mutu nyonso azopesa stratégie na ye ke to banda ko combattre ba binemi na kati ya terrain nano po terrain nano na kati ya gouvernement na biso na kati ya mpinga na biso baza na kati wana et yambo to kende pona yebi déjà drone ezomata et l'autre banda ko lela banda kala drone wana ezakata na talo mingi te négligence oyo ya bato o banda ko gérer biso banda ko mona biloko mususu tina te po bango baliaka na M23 lelo Antoine Tshilombo Tshisekedi apesi bokasi nyonso déjà ekozala avantage na basoda na biso mpona koyeba baza kote nini soki il s'agit ya kobimisa bandeko nyonso na esika wana babimisa totumba zamba toza na mabele oyo ekobota nango kobimisa longo biloko biso toa na Hiroshima te Hiroshima mutu ezikisaka na mabele produit ele otebe bisini biloko nyonso toa na Hiroshima te mais toza na biloko tokomi na biloko oyo ekozikisa bazamba so bana kata bazamba soki bana kata bazamba barobika te barokufa yango tozo senga na FARDC bozwa ka stratégie ya lokwa drone ye stratégie batu baza kuna bosali mbela ya bato nyonso o baza kuna babima bao bakotikala toyebi ke ba rebelle le ba M23 ne bakotikala boyebele oni bokosala bozela communauté internationale te po ezolalisa biso pongi tozomona ta sanction moko te na armée rwandais lelo bango moko bazoloba bazosala kwa ba kebisa Rwanda mais bako kebisa ye ba pese sanction te Rwanda uti liboso na bango ba yebisa te loko mo amalunga te atako gangela ta message moko ba miko yebisa te bango bako loba kaka bino mibale botia na se kasi ya kotinda bato na kati ya mabele na biso totia na se mikolo nyonso biso bato bako kufa bango loko nini bako sega yango biso to koyebisa na mapinga na biso o eza mabele na biso toza na droit ya kopona banani na banani nde bako tikala lokola bapesi bino droit ya kokende guerre lokola bapesi bino mpifo ya kobunda bobunda oyo nyonso aza ennemi na yo kotika ye te mpo ya kotika yo te so akutani no akoboma yo mpe so akutani na ye boma ye eza guerre yango mpe Kagame alobaki akobunda ngo na mabele na biso ezozela te confirmation ke guerre ese bandi donc Kagame asa bandisi guerre ntango atindi 500 militaire mpona koyebisa bino eza susu korapele bino alobaki bino bolobi guerre nga na ndimi guerre kasi ekobundama na mabele na bino mabele na biso yango nde yango oyo batindeli biso mapinga renforcer bango baminduki a changer bango bateni po ete tokoma na confusion ya biso ezaka vert apesi bango mpe vert noir différence eza kaka bango eza vert noir biso eza vert na chocolat yango la tokoyebisa bamapinga nyonso eza eleko oyo bokoki kobundela ekolo na bino boza na mokambi oyo akokamba bino oyo akambaka mpe mboka Antoine Tshilombo Tshisekedi aza nsima na bino kotambola to kobaluka ndenge balukaka eza mpona koapuye to kosimba kotombola bino po ete bolonga bitumba oyo tosi toumela yango banda mikolo ebele Mobutu atiki bitumba oyo ti lelo oyo Tshisekedi akotisi manzaka na ye emonani ke mokili mobima nde batiaka miso lelo papa abeli kobela bele eza elikamu nini azalaki na likanisi nini na este naza contre pape te tolingi bato ya katolike makasi me bitumba bakatolike bakobundisa biso koleka na barwandais mais bango bazobundisa biso na kati awa mpo Rwanda simbi kaka este apama me bakambi ya katolike basimbi biteni nyonso bakobundisa Kongo mobimba ntango batindi 500 militaire wana déclaration nini ata église esali soki tozalaki soki ata bakambaka église catholique balingaki Congo balingaki basala ata message moko pape na bango wana asala message epa mwana ne alingaka mingi Kagame po ameka kolongola ozomona bato nyonso baza complice ya RDC maintenant ntango yo fande ozozela loba communauté internationale lobaki boye tozozela bakor boye bino bozela bakor bango bazocontrôle territoire bozozela bakor bango bazoyeba bastratégique bino bozozela bakor bango bazosala oyo bango bakosala mpo bazala na bokasi ya kocontrôle bino kasi lelo oyo esengo makasi ya koyoka drone ebanda siko komata po ete tomeka kobunda nga na bandi bitumbo tokobunda ngo biso moko te tokobunda ngo na nkolo pamba te Tshisekedi aleki bato nyonso wana na makasi te ntango azotelemela bango na nguya nani na se bandeko oyo bazoya kolemba po eza moto moko ayebisinga mama Ange ntango Tshisekedi alobaki likanisi ya kosisa guerre wana nasepelaki kasi namoni neti mokili mobimba bazobundisa ye nga na baye na nga nayebisi kobaye te moto abatelaka motu lokwa nkolo eza te basoda baza na este yo sujet na osengaka ya kolia wana ya bilamba wana okolata na yo okolia na yo kasi ntango ozosambela tia mboka na yo na mabondeli
tant ozo sambela tia mokambi ya ekolo na mabondeli eza guerre moko spirituelle bato ba comprendre te bato ba yeba te donc na distraction to lobika ka communauté internationale sala et puis sa solution banda to bengi communauté internationale et YPA et moni ba preuve to kangi ba soda rwandais mokili mobimbe moni to kangi bango na ba tenue militaire rwandais na kati ya mboka na biso nani apesi Rwanda sanction est-ce que Rwanda to ko koloba te ba massacre nyonso na ba viol nyonso za na moto Kagame te o lobeli Kagame nani kasi yo tango zoze la communauté internationale ozona likanisi nini po ya yeli kamolekeli ya Ukraine na Russie ti lelo bitumbezanga pe ya kosarana te Russie azobunda contre bango nyonso mais azo abata bango kaka ti lelo bazokoka kosimba Russie te azui contrôle ya Kiev communauté internationale za yo zozela aya na Kagame oyo kosala nini akopekisa Kagame po bango bakolia nini nengo na biso to lakisa na mokili mobimba Congo eza ya biso Congo eza fulu te Congo eza wenze te ata wenze bayaka basombi Congo eza bilanga bato nyonso te to bakaka bongo pamba te moto nyonso akomi kaka koya kobuka okobuka ngo pamba te me fo boma bato bobomaka baza bato na biso bandeko na biso esalaka biso pasi kasi lelo soki congolais nyonso afandi kaka boazozi la communauté internationale wana nde nayebi te soki tokozonga wapi soki tokobanda bamarche mpona koyebisa communauté internationale alongwa na makambo na biso atikela biso makambo na biso to silisa Rwanda wana to kodisa ngona kati ya Congo ekoma nani province na biso mususu tozanga nango 26 ekoma 27e province na 4 po ezelo ko moko mukia soki tozotala ngo bo mote Kagame azozonga azovimba alobi azana minduke bele akoya kobundela ngo awo kasi biso pe tozabasi na eto kangi maboko tokomi kaka kokende kofunda tokomi kosala ba déclaration ba généraux na biso kuna ba colonel ba major bao bazobundisa bino baza mibali loko abino mais ndenge nini bino bozozela ka koreza guerre est-ce que bango tango bazo bombarder école mobimba bana batuni c'est ça le fait basenga okala mais bango bazo bombarder ka bino boza basi na bango bozozela communauté internationale pesa bino nini po bango baza banane bakesisa makambo na bango biso pe to silana na Rwanda na ndenge na biso bo pesa ba ordre na ba major na biso ba commandant na biso ba chef de bataillon na biso est ba sala musala na ndenge sengeli so il s'agit à Kagame pas le la bibembelo kwa biso pe to kolela boy to leli école les ala batu na kati mais po nini te ko kota tala Kigali ko zikisa tandamu ye afunda siko biso pe to funda na bango eza nini so communauté internationale koteli bango to luki Poutine Paul Tilelo Poutine est champion du monde aon luka muta o ko simba e Poutine aye mokote Amerika koti koto Chine lobi soki Amerika koti ngo yepa kota ngo France ko koti koto Corée du Nord kota ngo bango baza eloko te mi po ani bato na basala bakam na ndenge na bango biso to dépendre na bato moko balinga biso te lelo fond de ça c'est la communauté internationale sala na onini et puis ba major na biso na répéter les choses ba colonel na biso o boza na est boza basi ya ba Rwandais te et puis bango ba koti na territoire na bino il faut boma bango il faut bo lakisa bango ndenge nini basalaka boza basi na bango te c'est ça le fait ba sengi zo singa esukaka na télévision na radio lelo to lela batu na biso belé bazo sala ngo sabotage po ba lakisa na mokili nini ke bino boze eloko te Rwanda mukie a bino boy na mayele o bozana ngo roi Belge a azui papa moko abundaka et puis toza féliciter na monde et puis toyebani ke toza makasi et silate faut qu'on la kisango lisusu atako bango bazo ko accompagner Kagame biso to abattre bango comme ça tous récupérer force na biso na Afrique mutu nyonso bando ya aya po ya kozwa biloko na biso aye to sololi o sali ba entreprise na yo ozwi bande ko na biso tie bango na musala o pesi pe ba avantage na biso et puis kimia pe koti na este lelo yo bomengo la biso et comme il aura la malédiction pour la Congo tola muki boye 7 personnes va kufi ba komiti na musiki ba ki bombarder na école siko place wana ba major na biso bo fandi bo pesa biso ka information bongo biso pe tona posa to yoka na Rwanda Kagame pas zolela kanda funda ka wana venez visiter Rwanda ba massacre yo to sala ka ya lokuto ya sala ka wana po anite bo meki kaka kolobisa ta muki Rwanda to kangami na bangoti bo si bo zui drone biso to na posa semaine zo banda bo se pelisa biso po Rwanda lokola bino bozo respecter c'est le fait bo comme le kwa basi na bango donc bo comme le kwa batu na ye azo kotisa azo renforcer M23 ndenga lingi muto ko contrôler azate muto ko tita otune likambo zate
bino bosala musala ndenge Mamadou Ndala salaka Kabila zaka na batune na rébellion zaka na ba groupe armé na eti mais Mamadou tango atakaka Rwanda se azelaka corps a mutute tango attaquer après yende ba yeko attaquer bino bosala bino bwana mutu ko attaquer bino nzati facha na sima na bino pi biso to ko défendre bino soki gouvernement zo banga communauté internationale biso ba congolais nde to sala ka gouvernement biso nde to pona ba bazaka na gouvernement to kotambola pona ko yebisa communauté internationale et elongwa na makambu na biso et puis si s'agit ya kotambola na ba ambassade na bango ko yebisa bango kala mingi te to benga na bino po bazo ko apporter nini tina nini kopesa mbongo na MONUSCO na Nations Unies tina nini ya kosala nini kimia nini bango bacha na ngongo bango bako kokotsa kimia te ba osala nini batu na bango moko bakutoboma bango kala mingi te eza nini théâtre bo jouer ndenge nini bino bolia mbongo ba innocent bo tinda na MONUSCO bango ne bakufaka bo bosala sembla babomi pe na bato ya MONUSCO ko peza e batu nyonso yango biso toloba na basoda mampinga na biso boza ba héros na biso boza nyonso na minute po na biso pamba te bino bato bozo sala ete Congo yo ezonga nde ezalaka Congo yo pe babando bangango tokoma oche babangi ke so batake bango bazongisaka fwade baziki se école na bana bakei c'est le faire ndenge ni bino bobandozela bakora ndenge ni bino bobandozela boye bandeni so eza na système ola lisabiso pongi poto lemba lisusu to umeli la guerre wana stratégie nini ba militaire na biso bozo sala po ete to avancer biso to pesi bino penza confiance makasi to yebi bo abato boza bilombe kasi botika koyoka bato lokuta théâtre communauté internationale na cesser les faits kindoki wana boka bango lisute bo sala o soda sala ka so ke guerre po eta longa soko ke guerre longo sala ka ndenge nini ko zela Kinshasa wa te babenga ko zela wete bino bo attaquer batuni déjà to sala ki boye na retard po to mona ki bango balinga ba boma biso po bo se défendre mais tango bino bozo tika tango ba sala école wana bo so ezaki bino ba cibla ki bino bolinga bo sa ndenge nini bosala o bampinga basala kana guerre bobanga mutu te biso population congolaise toza na sima na bino baimboka biso nyonso ekolo mobimba eteni mobimba biteni nyonso ya Congo toza sima ya mampinga lobaka lokwa tosangana na barwanda nde mwa ba contradictoire ezo ya ndambo kasi o eyebi kaza congolais osala pasi po eza likambo mashi ya mumeno eza likambo mashi ya mumeno so oza congolais te nde omona ngo eloko te nde okosenga marche ya loi électorale soza congolais te nde okosenga marche ya seni mais soza congolais okosala message moko na communauté internationale mpona koyebisa bango kozongisa bango na nzela injustice na bino to makambo oyo bokosala toyebi ndenge nini bosalaka kasi tosepela ndenge ezosalamaka bongo te boya koluka baye bakambaka ekolo po ete topesa bino bopesi biso misolo koboma bato na biso kobebisa eteni na biso po ete mpona koyiba biloko na biso lelo kozikisa baekole ekopesa biso susi malobi lisusu bameka kotonga awa biso baministre bamesaka na moyibi bapesi ye bwa détourné sikoyo oyo basi batongi ana bazikisi biso tonganda koba boti mokolo nini yango wana koyebisa mingi bamampinga na biso tolala te profite ta yango oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi aza liboso na bino soki bameki kaka koyebisa bino oyo basoda nani biso tokotelema po tolembi communauté internationale elongwa na makambo na biso tolembi communauté internationale elongwa makambo na biso na Mali babengani bango bazwi kimia bacoup d'état combien ese raté kuna banda babengani bango kimia ekoti na Mali baye aba bandi na coup d'état esi baraté sur combien de coup d'état baraté yango baye barenforcer sikoyo este oyo aza cordon soki nani na bango représentant na bango Kagame barenforcer minduki po ete akotisa yango na este kozangisa biso kimia yango biso bakongolais lokwa tosi tobaye communauté internationale ngonga yango oyo toprofite bato nyonso ya mouvement citoyen mingi nga nazofélicité mouvement citoyen mpo na bandaki koluka bino makasi na bitando nazomona bino te namoni marché ya mumeno esali bino ntango bomoni ete bitumba este eza bitumba congolais nyonso ya moyimboka nyonso mpo ya telema ekomi na ngonga moyimboka nyonso abatela ekolo na ye
tomoni basindili batelemi basindili bato moko basalaka kisindili na biteni nyonso pe na makambo nyonso e na makambo etali guerre oyo etali mosindili nyonso yango tozosenga lisusu bolali pongi bolamuka lisusu totambola sikoyo tosala message na communauté internationale na bamarche na biso mpona koyebisa bango tolingi tolongwa na lisanga na bango tolembi bango bango bazo kosunga biso te bango balingaka kaka biso tosunga bango balingi baintérêt na biso intérêt na e balingi biso tozala na pasi kasi baza na intérêt esika na biso yango wana biso tokoloba boyi biso bakongolais toboyi lelo oyo communauté internationale na makambo na biso bamampinga na biso boza na guerre bosala lokola bamampinga basalaka soki oke bitumba okozala bosenga mpo ganye so ganye tokokufa kotika yo basi na bana bokotika bango bakokanga bango bandoki boyebi biso bakongolais nde tozalaka to baafrikain nde tozalaka soki tata akufi mwana komi ndoki kasi ntango okei koluka tokende kokufa zonga na bomoi boma nde munguna kozela communauté internationale te mpo ye koyebisa yo cese le fait bino bosala oyo ekobatela bino na ekolo cese le fait bakotia bino en danger ntango bango bakoloba cese le fait banani bakorespecte yango na banzi ezalaki mwa message moke mpona koyebisa tokolamusa moyimboka nyonso emingimingi mampinga ya ekolo kosenga lisusu matondo mingi na baye oyo bakopesa kaka bamayele likambo ya drone oyo tolela yango kala tolela likambo ya drone kala po emekaka kosunga biso na koyeba ndenge nini to esika wapi bayini babatami soki esenga bisaleli na banzi tozangi yango te toza nango ezosenga sikoyo mampinga na biso bomatisa nkanda po ete bomibatela mpe bobatela ekolo na bino twana ngonga lisusu ya kobondela te kagamba mpe alakisi biso mpe aprouve yango alobi akobunda bituma na mabele na biso atindi bamampinga na ye mpe na mabele na biso mpo baya kobundisa biso apesi bango lisu bisaleli to minduki bibundeli oyo bango bakobundela bino bolali pongi boza basi na bango te nayebi ke boza bilombe oyo bosi bosaleli biso na mwa ngonga moke banda FARDC banda nga nayebela bino boye te nga nayebi kaka balobi bolemba balakisa biso moto aka makasi eza kaka Mamadou Ndala esili mpo Mamadou atakaki sa encore a Kabila azeli ata Kabila achai Kabila na liste noire Kabila bengi Mamadou azozwa ete Mamadou kuna azokota tina Rwanda biso twana bosenga lobby bosala biso actualité ya bongo so il s'agit okota tina Rwanda Kagame pa banga auluka guerre yaza na mboka muke yeti ya bimata na Kisasa to akota na province muso kozwa engonga mulai mais biso l'état to luka soki to kota na tuba province ne po ezaka lokwa ba commune na biso bo sisa ngo mobimba bo chela e volonté yaza na batu biso to na nkolo o bango ba oluka to lakisa bango ke biso to RDC lo makasi po to lakisa bango eza po bino bokotisa esprit ya mibali na bika ba mibali boyo ka cesser le faire lokuta te nzala wana te bo sala musala basala ka so ba ke guerre babundaka po na olonga bobunda po bolonga biso population toza na sima na bino na banzete na komi na suka na kopesa matondo mingi na Mike Luzoladi oza ki sima kamera na pesi matondo mingi na ba union so bazuli bakuma lamu ya kolandanga bazalisi ya chaîne oyo Rifin Kisombe Papi Keli Raja Kula et puis na bino nyonso o bozwali bakuma lamu ya kolanda to ya kosepela na ba mituna na bino et na ba révélation mususu bomeka kosunga biso po ete to meka pe kosunga ba oyo bazaka na mwa nkokoso na banzete to komi na suka po ete to kutala mbala sima